Mbote bana mama partout ici qu'ils ont mis bino. Bienvenue dans la chaîne Abisu à la grande découverte TV. Beau s'abonner, beau liker, beau partager bandeko. Les lotos y en actualité. Kaninge bingi biso les lotos le 11 novembre 2024. Et les lotos ils ont anniversaire ya mama si. Donc les lotos Toyo kikuna Koffi Olomide nenga ken nango azongi nango vraiment asali poème ya bolingo. Asali yango vraiment kitoko. Akomisi oya ye molonga ni bandeko na ochela bino ba audio boyoka Koffi Olomide. Moyembi oyo ka bolingo ezaki bele me bolingo ezala ka moko. Bandeko aken nango na niveau moko. So vraiment zo utana motema ne ya solo. En tout cas to kokiango te. Tokoki yango te po ba poète ya boye ya bolingo mobali ya bwakelo ba eloge. En tout cas na ebite bandeko nanga peut-être ça la mana ba privé ya bandenge mosusu koleka ya Koffi Olomide mais ya public boye ako kumisa oya isinzi le cœur ako bwakele ba eloge ayako loba oya koloba wana andiko en tout cas bandeko nanga ba musicien belé baleka ba papa wemba ba nani ba luambu makia di ba grand chanteur baleka ba tabulei en tout cas tout monate to yokate et mon pao eza kwa aili biso lo mo ya sika na ndenge ya public na ndenge ya media ayako loba maloba oya lobi na sindi le cœur. En tout cas na sur sindi le cœur place à ça. Amomoni penda ki ngande na zaka madame. Ami moni penda ki ngande na zaka confirmé. Ami moni penda ki yende vraiment moi c'est papa. Selon yé na motema ne, ami moni penda ki malgré mutu nanga talaka gauche talaka droite, mais on dirait ngande na zaka na ngoinde, ngande na zaka ni sika yango. Poko kumiso Koffi akumisi sindi le cœur. Non, siko to yebita kokisi âge nini. Parce qu'année passée to yo karakuna, mais j'ai pas bois ki la rabiso âge na ye. Mais siko est-ce que année au pesusu ils à la moi to landa non mo pao kanenge to lingaka abonnez-vous like partager to landa. Le 11 novembre, Dieu merci de l'avoir envoyé sur la terre des hommes. Dieu merci de l'avoir mis sur ma route. Dieu merci d'avoir fait que ma main puisse la toucher un jour. Merci Seigneur mon Créateur d'avoir fait que elle a pris mon cœur et en a fait un oasis de paix. Dieu merci pour Mama Si. Elle est plus qu'une pharmacie. Dieu merci mon Créateur. Grâce à toi, Mama Si. Et merci pour sa voix. Au Congo, c'est la plus belle voix. Hommes et femmes confondus. Et dans le monde, Céline Dion l'envie. Happy birthday, mon cher amour. Happy. Le 11 novembre. Dieu merci de l'avoir envoyé sur la terre des hommes. Dieu merci le 11 novembre. Dieu merci de l'avoir envoyé sur la terre des hommes. Dieu merci de l'avoir mis sur ma route. Dieu merci d'avoir fait que ma main puisse la toucher un jour. Merci Seigneur mon Créateur d'avoir fait que elle a pris mon cœur et en a fait un oasis de paix. Dieu merci pour Mama Si. Elle est plus qu'une pharmacie. Dieu merci mon Créateur. Grâce à toi, Mama Si. Et merci pour sa voix. Au Congo, c'est la plus belle voix. Hommes et femmes confondus. Et dans le monde, Céline Dion l'envie. Happy birthday, mon cher amour. Happy
le 11 novembre. Bandeko boyoki ndenge Koffi Olomide akosenga Nzambe merci. Ako remercier Nzambe bandeko. Yo si ba remercier la Nzambe. Mobile no pena déjà avanda bo azosenga Nzambe merci. Ndenga kela yo. Aosenga Nzambe merci ndenge Nzambe apesa ye yo. Est-ce que basi basalela yango? Sinzi leke yango na ba preuve na ye emonani pe yokani na mato ya bato. Eyokani pe emonani na mato ya bato. Oya ye akoma kobenga ye deuxième première dame. Deuxième première dame boyoki oya lobi po na Sinzi leke na ye boyoki ndenga bwakeli ba flair. En tout cas liputa ngo pe Sinzi leke evandi obonga pe na mapute. En tout cas, boaka mi pe na maputango. Na ebite so photo na snap ou pas, mais quand même a boaka mi na maputango simple. Maputango isali ka wow, liputango simple. Fimo boye, alatine ka simple bimi na porte oyo akoti akikuna telemi bomonenga telemi na makona nazo pesa. Aoyo kanenge sheri na ye akoloba ndenge sheri na ye akokumisa Nzambe nenga kelela ye. Azoyo kanenge sheri na ye akokusenga Nzambe merci nenga salake ye asimba ye. Po tokende tozonga bandeko nanga sans Koffi Sinzi leke. A part Nzambe sans Koffi Sinzi leke to evite na micho po Sinzi pena nenga zalaka li passé. En tout cas Koffi nde muta salier asimbi na maboko asokolie asalie akomisi nenga za lelo eliko nango pembeni na ye Madame Olomide. Vraiment bandeko. En tout cas maloba o Koffi Olomide alobi si realmente za bolingo o idalaka kati ya motima na ye envers ndeko na biso Sinzi leke. Non, bravo. So mibali nyonso bazana bolingo wana eza mbebo toloba ti ya mbebo toloba oya kati pasi ya bolingo ye de bolingo tona bolingo akati vraiment oezaka amour vrai amour ya hypocrisie amour vraiment vrai ki na linga ko pena na motema nanga na linga ko na intérêt te na linga kote po salela nga makamo songolo mpakala na linga kote non na linga ko pena tanki mwasi o Nzambe atindela nga yo na linga ko pena tanki mwasi oyo kozala nanga ti na suka ya mokili ya nga na yo na linga ko pena tanki mwasi mama ya bana nanga na linga ko vraiment babolingo wana to luka ya kati wana. Et ce qui est solo parce que te bile va traiter Koffi Olomide oh non alinga na ye Sinzi te alinga ke ka rapport à travailler la kaye alinga ke ka rapport à saler la ke misala nanani nanana. Ce qui est bolingo solo en tout cas bravo. Bon like, bon s'abonner, bon partager to landa lisusu et bisous. Le 11 novembre, Dieu merci de l'avoir envoyé sur la terre des hommes. Dieu merci. Dieu merci de l'avoir mis sur ma route. Dieu merci d'avoir fait que ma main puisse la toucher un jour. Merci Seigneur mon Créateur d'avoir fait que elle a pris mon cœur et en a fait un oasis de paix. Dieu merci pour Mamassi. Elle est plus qu'une pharmacie. Dieu merci mon Créateur. Grâce à toi, Mamassi. Et merci pour sa voix. Au Congo, c'est la plus belle voix. Hommes et femmes confondus. Et dans le monde, Céline Dion l'envie. Happy birthday, mon cher amour. Happy. Le 11 novembre, Dieu merci de l'avoir envoyé sur la terre des hommes. Dieu merci. Dieu merci. Le 11 novembre, Dieu merci de l'avoir envoyé sur la terre des hommes. Dieu merci. Dieu merci de l'avoir mis sur ma route. Dieu merci d'avoir fait que ma main puisse la toucher un jour.
Merci Seigneur mon Créateur d'avoir fait que elle a pris mon cœur et on a fait un oasis de paix. Dieu merci pour Mamassi. Elle est plus qu'une pharmacie. Dieu merci mon Créateur. Grâce à toi, Mamassi. Et merci pour sa voix. Au Congo, c'est la plus belle voix. Hommes et femmes confondus.